Makanisi yo mobali na ngai na tongo ya lelo namona na ngai mibali me mobali lokola yo azali te Jésus. Fidèle Jésus, fidèle bolingo na yo na motema ekoti nzoto makila pe mikuwa nalingi kozela pembeni na yo bomosika na yo ezali belufa nalutaki bolingo na mokili mibali basusu bakosikosika bamemaki na mosika na yo nasengi pardon mokanda yo komelanga ekomelinga ekitisi motema na ngaye mokanda elobi boyanga nyonso ekoki yozozunga Jésus fidèle bolingo ya motema nanga papa utayo kende Yesu mibali bakanyotelanga mitambo olobaki yo kozonga shilo nasalisa kozela maloba na yo motema nanga ezoki ye Jésus fidèle. Solo na yebi olime pelepe. nayibi te ambulance soki uza mobali bien uza zololo remboursez-moi tout de suite po sali soki ulobi nga na kusala yango omoni fondation internationale ti biso na mboka oyo ezali ya papa Henri Marango fondation oyo eyi awa na mboka na biso te na kisasa kutu kuluba te se panzana epi ye moko akenda sango soki kaka olobi na nga na kusenga aide bapenga ndamba mbongo na baleli yo c'est tout papa Henri pe akundima na ye akudefisa ngai ye pa kabeli bo yebisa ngai soki mwasi na kubali loko nitindaka kutalaka bana basi na tole et puis ulungi na bana bibali papa omoni ngai elona kolo beza kaka bato akala baloba ngo ngai te ke moboti amona mwana mabe amwana ete moboti nyonso amona mabe amwana ete ata mwana zero ngetengama to mutu etengama me pa moboti no kaka mwana kaka boga me so telo ngia boga mwana ngo yo mo bo atela soito obebisa te elongi eloko banini ke moboti nyonso mabe amwana ya bomba mabe amwana ya telu miselo ndengani moboti ya mayele ata mutu mwana sangi mutu mabe ndengani me soke komie pa kolo na ye o kapita te mwana nanga makambo la sela ngote akoteli mwana ye yo Yesa papa. Ngai na bona mwa muke. Na kata. Ha? Na jobala te. Zelanga suki na koma tena ba 80 ans, ndio soko bité ambulance na lukelo mwasi bena acha 4 42 ans obosani. Siko na mbulo nga azala ngo bondenga mona miyebeli na koma na mbula lo bala te. Papa, nga na kufela kana mboko nde bato. Oh mon ambulance kengela bala bango. Te o mbese kengela sola neli bien papa na kengeli te me na moni ambisca désolé la moto wala ya zoye bateka ambisca na ko pona vérifier wale o azo kengela nga e ko mama yoko ko la nanga tiare nga na kengela moto nga o kengela moto te pona zoani o nga za ngo te ya za ngo Jambe bakombo mususu pia kabana mabe ngana pia mwana kombo na kikomo kiambi ya sala ibaluki mbala moko wakumdenga mbila pongai mone bela bela ko mikengela pe na sala mwana sikoyo so natika nga moko ya kotala batu mususu bana pona yinde nga papa pe ko tela bango ambila est-ce que makambo nyonso ngana lobi donc ikoti nango yote papa nani nga kombo na tebe na ambulance ngani nga kombo bengi na nga wana te papa so moni ke
kofanda na nga na ndako no ne peso pasi dédommage nga natika ndako na yo kopsela kosala vie na nga libanda soki na kokufela nga sipe na kobikanga mpo na mona ete lokola tolalaka ndako moko oliesa nga fufu nde mama vie na omolandelaka yango nga mona ba problème naza ko ba misu teke mwana la alamukaka aluka stratégie nde na koboma papa mpona ikuku ndako oyo nga bula yango te mais koluka sikoyo te na komanza koraisonne ke eloko nini nakosala mabe mpo papa kufa nabenga na buibui natikala ndako oyo mais nzambe ngai nasala nini mpenza ko nzambe apungutu lendu nzambe bakoko na biso nzambe afumuki mbango nzambe akipavita ya yesu nasala nini ngai mpe ekimbi yasala napesela kombu ya mwana epuis nasala nini po moi makantine eyelanga bien ke c'est l'exagération ay lungwawa katuka donc ne faut ambition sérieux donc vous comprendre le goûter nga même so vérité makantine la na bomo mais ngani na te maîtrise monsieur na esprit na pe ke papa na osala nga porte avec kimia o tanga male ngai nde mutali boso na kubuma yo nga mutali boso so mona tata bomi mwana bomi tata nga nde na kuboma yo ngai naza mwana mpense basakanaka na ngai te basalaka ngai mpe mabe te kupesa ngai esprit assassine akashashine te amoni bana mosusu baza mayele te mwana moko toyebani na ye kuna na fondation isere saliti oya tata Marcelo Luzayedo te oyebi ete mobala mama Simeni muya babota mwana na bango moko kuna na États-Unis gadi time babota mwana kuna sika mwana moko oyo tozaka na bango tosanganaka na bango awa mwana bwana ta kitoko mama na ye soka alobi na ye te mama ye kovandaka na ndako toboyi te ndenge bazaka koloba mwasi ya malamu avandaka babe na ndako kasi lelo eza lokuta nzoka lelo oyo elenge mosi mpo ozala mpenza toyebana ebongi okei mpasi moko lokola basite difoevi wana ovandakei gombe ata elo okosalisa te moto amoni yo ofinelisi te yo bakosekisile kasi wana okokomalaka mwasi ya ndumba esika moto asalaka te Robert, yana ba moi. Menga yo kufa te. Na yo bozo mona. Ke no verite ta musu kufa ki chiko yo. Robert ngayo mwana na bino Robert ngayo kaskito. Kaskito ngayo Robert kaskito. Bakufa ndenge nini ngayo na salia. Babi sabino ngana kufa. Mesangu yaka wa kufa. Ngayo mama. Robert. Nzambi na ngai mwana ngai. Mama mukini mwana nzambi Robert. Ah, no nina kulele mwana. Tu sala matanga wa biso de yebika bino kenda. Mama. Boy. Mama. Akufi. Yeye sasa wazule nini? Omoni papa, nani apesa bino information ya Basi yangu yake yo kufi na flow. Babo ki grenade boy. Il paraît que yo kenda ki ufandeli yangu do ki wi lo kusalite. Ouais. On a une formation mon kama bi. Il babi grenade beti puis de 5 soldats va kufi. Donc mutongo bendere ni ka sulu bango. Ata saki lokuta. Na soki sikoli bo moto. Fasa sa ku pesa biso explication. Mama. Yo projet les grenades bo bali ba kufate ali beteli yo moko kufi. Hapana. Nazali mwana na bino soda moko bien formé. Kana za soda o naza penza na sali formation makasi. Bambula ibele boy papa. Nazali mutu moko soki bo. Kuna mingi boyolu kana limero benga bitumba ezalaki makasi. Tangu bitumba esili muke na ekuvanda na Uvira. Na Uvira po nazwa masuwa nde problème. Depuis na osenga ba konzana ngai papier na kosi bango moye ngabi awa moye zate awa na Kishasa. Foka ngana ko. Te na robi problème moko za na lopango na biso kuna. Mobali azate te. Na ko sali kambali wate. Ngai moko kaka nde mobali, bali ba skroke lopango ya biso.
ozolanda ngai nde mobali il faut nazala wana donc nayebi si moi eza te masuwa lelo te elobi te fin de route oyo mpo nazwa yango baboyi kopesa ngai yango nazwi tamula inane banda nasenga bango mbula yo okenda mingi boye kozwa kaka mesure de grâce ya otango kaka nomination ya bemba ale lokola mpo eza bato osalaka na bango na mobutu te motango nde adeklare ngai atindi mbala moko minini kuna mbala moko affectation na ngai okobima mbala moko nde omoni ngai nazwi masuwa eza nzambe nde alingi ozala vraimen nzambe ajwa lokumu ndenge mwana mobali oyo ayebi bana mingi nayebi si mwana na ngai baninga na ngai mingi bakoya bendeka soki te kambe namoni yote osi omoni ngai pomisa nzambe papa nayebi si yo eloko eleki nzambe mpe manano ye sikoyo eloko eleki nzambe eza te fo tobanga nde monene ya nzambe mpo bato ndenge bakufi baninga na ngai misusu makolo maboko me nzambe abateli ngai abateli yo papa moko namonaki awa moko yebo bayene yebo kingo eza te me bayene kaka bongo me nayebi si yo mama tala bana ya basi omona tala mwasi monene omonaka ndambo ozozeba te ona nzoto oyo okosangisa ngo na eloko nini me nzambe bino ifo kofélicité FARDC faut féliciter FARDC tobundi nde bitu ngai nalalaka te ngai nde na biso bateo mobimba na biso nde ngai mais na ministre tozoloba ba fonction ezomata ngai fonction ezomata ngai nakoma colonel sikoyo bango barwande bazoloba nini basala eloko te ya koloba eza te tozobuna na bango te bana baza na eloko wana barwande te kasi bango te baza na eloko ya koloba te awa eza tosi totelemi esili deja nayebi si yo papa nayebi si yo degré tobundi nayebi si yo bon nayebi te nzambe kaka oyo bakufi mpe oyo mpe batikali me ya malamu ngai bino conseil na bino biso bato ya katolike eloko ya moto nayiba te mwasi ya moto kutu nasambelaka nzambe oza mobali olanda nzela na ngai te soki olandaka nzela na ngai me na fra ozongi te moko nde nazalaki na ye nde kuna ya pmf ene nakotaki na ye bana witi yo bota bana mwambe te wana oyo nano mwasi ya liboso nde nabotaki na bango witi naye kozwa mosusu moko ya moloba autaki kisangani ayekoya novile ye nde lokola wa liboso wana azonéglige kolia na ngai nakouta bitumba ti makambo kolia na ngai na pasi mwasi ya moloba wana nde nazwaki toboti na ye bana misato oyo ya misato nde oyo tokabone na ye mpo ye mpe azokala mingi tako ya mpe kishasa awa ye nde aza na mwana na ngai na maboko ya 6 mois aza mpe na zemi mwana ya moke 6 mois na jemi nani Robert namoni yo okomaki Robert na ya mako ndiro okomaki na kote barebeye bana ka mwambe po kele usana yo musabi ya mboka te kele kubundira mboka te kele kubundira basi hapana papa sika maona biso nde tozalaka bloqué papa biso toza bato moko ya kokangama buna kuna ba yo kotoyo kamati ugombe moko ngana bondi soki bomoni ngai boya te eloko moko te ndikape bondima ngai obuni na basi papa ndio moni awa balingaki natali na kankokolo bitumba ya basi nde kufa kuna yo ozogomba na yo mokongo mpenza papa susi ya FARDC te susi ya peuple congolais te papa nabundi mpo na mboka obundi papa tikaboti bana ebelene wana oboti mpe mpo na mboka oyo oboti nde mpo na mboka lokola kobota nalande pa Njeto nazutala nazukanisa mayebo. Soki bana kwa jeda kiti seka na ntete. Ya kwa mpamba kanti bantu balamba kiti. Anko kiti nkia banke. Nkunga ngita wakoko kadi ngita vovila. Nkunga ambe nkunga wafake ubudidi mazuzi kunani. Tamu kulikuwa dibengi zoba. Mane mbali lero bazana bazamba bazundu kwa bati una manyoko bazuka basa yoka soko fanya wa karimoni kidambi liko kinoni kifweti. Pape! 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 Papa! Papa nangaye! Papa nangaye! Papa nangaye! Papa! 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 Anga zabe nangaye! Opere asiye! Zabe namur! Zabe nangaye papa! Papa qui me pique avec tout ça, papa! Papa! Papa nangaye! Papa Kofi!
Tata Ketu, papa me foyaya. Papa Kouvie, papa Langaye. Papa, 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 papa. Anga papa Langaye. Papa Langaye. Papa Kouvie. Nzambe tala charge. Charge nzambe nanga bikana ya. Kabanata nsangu nsangu kabanata wo bwana ntikwa. Na koko vanda te. Bwanda. Koko vanda ve. Kuze papa me kwenda. Nalela papa na mabe. Nalela papa na mabe. Papa. Papa. Papa nangai. Papa kikasi. Mabibi sida. Sida. Pedo va no hospital ba songa muke no budila papa mapatanga inga inge sadia ni motomso na kutumba. Na bimina kwa musadila papa. No songa de oteme sobu ke papa me foi. Papa. Anga papa. Papa nanga ye. Papa nanga bando yo ka radio mingi. Papa nanga bando yo ka radio mingi. Non lelo kana radio. Non lelo kana radio. Non lelo kana radio. Oh, pere ya salongo. Pere ya mokonzi. Pere ya chukuchu. Pere ya Papa nangaye. Papa nangaye. Papa nangaye. Papa nangaye. Papa no lelo kwa na gambela. No lelo kwa na gambela. À 3000 à 2000. Papa no lelo na luketu. Papa mo dinanga na luketu. No lelo na luketu. Papa mo dinanga na luketu. Papa Kobi. Papa nangaye. Papa nangaye. Ndeng. Ah, papa! Mudilangena Mario! Mudilangena Mario, papa! Namwana papa! Nalelo talo la PD! Nalelo talo la PD! Oui, ni papa nalelo kwa PD! Hôpital que le bébé déjà comment? Papa Mudilangena bosona guerre! Mudilangena bosona guerre! Gra! Bon! Papa va couper. Non, là, papa le voit pas dans 6. Non, là, papa le voit pas dans 6. Ah, et dans 6. Papa, anga papa nangai. Papa boy nyongo. Papa. Toi, tu es un homme, Yos. Et un homme sait prendre ses responsabilités. Un homme doit vraiment prendre ses responsabilités. Tu dois t'imposer sur ta femme. Ce comportement-là, c'est indigne. Cette manière de s'habiller est là pour honorer. Ça ne t'honore pas. Et puis, rencontre madame Nanga, mais tu viendras à la maison, tu n'as besoin de toi. Et ça les souligne, mon là. Là, si Nabi garde ça, comment ça tu vas expliquer tout ça à Papa Los? Vous savez, on n'a pas réaction. Action est un autre. Les gens ne voient pas. Si je réagis aujourd'hui, c'est tout le monde qui va me condamner, y compris vous-même là. Vous direz non, voilà comment. Mais je vous dis, cette histoire-là me prend la tête. Mais je fais, par exemple, pour laquelle je vais à ce que je t'impose étant un homme. Toi, tu penses que je ne l'ai pas fait. Mais quand tu as une femme incomprise comme celle-là, mais tu travailles en vain. Tu travailles vraiment en vain. Parce que, je ne sais pas, nous n'avons pas la culture là de poser la main sur nos femmes. On n'est pas éduqué comme ça, on n'a pas grandi comme ça. Je ne peux pas en arriver. Mais je parle à tête reposée. J'essaie de la reprocher. Nagangani.
Donc, tous les moyens que j'ai pu utiliser ne tiennent pas. Ne tiennent pas, elle est restée incomprise. Bon, c'était aussi de ma faute d'épouser une femme moins intellectuelle. Non, ce n'est même pas forcément ça. Tu restes parents l'habitude, Non, mais maman, moi, la grâce, il y a la sagesse. Ouais. Mais ma femme ne l'a pas. Et puis, elle n'est ni intelligente ni sage, donc elle ne comprend absolument rien. Et puis, elle aime trop parler, même pas. Évidemment. Avec beaucoup de lacunes. Ça va me sonner à tout moment. Hein? Je vis le calvaire. Langue de Molière, on me disait, mais tu veux parler. Mais voilà, moi je vis un calvaire chez moi ici. C'est chaud, hein? Dans tout ça, là, nous avons reproché. Arrête d'être loquace devant les gens. On le parle déjà bien dit. Et t'as la caïté. Abimi à qui Wenze. Bon, n'est pas ça, n'est pas. Matanga ile kibia. Ndamba zo lukumu. Nani mabidi. Tantanke. Loko nali na luba. Ngana buifo binu bana ata mukulu azuba. Uza kaka na toti. Loko nali na luba wa. Ali na ngatu bote. Mumbanga muno. Muzula ve. Ali na ngati. Lukula ya kufi ngana lingi yo uza nanga yao. Lupangu na binu izana na ngone kizawana. Me yo na lingi ufanda nanga yawa. Uza nanga yawa. Nga moko na bandula ndila yoyopi uzutala bandiki no bazawa famille yango. Ozuka mwana tuba. Muke wata tankete. Famille yango yo oyo tukuzana nango tukabuli ope tuzangi tumeli mai. Ami yo damukana. Boni buko bazo makambulari yana zuba na yo tuyuka te. Yange bamponya ngonki. Bakani ni nawo. Zemi. Ambebidi kabisa luka sala ngokatuka. Patuka solo makamba famille causerie familiale. Nyamela la pana okepe. Bakatenga na ninga na. Tata moi si merci. Muke ba parole par rapport à après enterrement papa. Attaque moi héritier. Adage moko mikolo ke tuba. Miriki na biberon aba na mpusa edim pave. Mais kilumbu ba tulaka ndi na kopo yo lomba mapa yo kwisa. Elinko loba bana bakoli papa lutumba sosola. Tatanka tu mets tuba buna pourquoi na koli. Muke mutu mosi buna mulunga ba décision na mu na mumos na mpila nzambike tinda bwanya na ngai. Na sepeli premièrement kutala papa kufi obwaki ngate. Orobi non mwana na muma bidi avanda va s'installer. Na sepeli makasi. Ce n'est pas donné à tous les tatas moisi. Muke chansa. Baby. Gato mo sisi. Eh? Ole mi ona aliani na aliani taba mubimba. Oh, mon équipe si poto za la bien so na komi angane ba na ko makolamba. Pour aller moi na ete ko ndula mu. So zo lamba na ko konda. Yo singa bolamba te. Yo singa bolamba te petit na mu. Zala. Premier 16 bo za pena mbinzo mayebo. Mbisa ko yumuka mu fonu sana 4 mutula mu moton. Na 4 no tatanke tu di boko sange compagnie lenga sport. Merci nani. Kata moi si amepesa batu mukongo. Sabotage mbuta. Adu kulamba kondalamba. Nenda ngana buna libakwa. Nani bakunji ba libakwa mama no bwana zuksi mwana. Lungana yo. Na sukola petit na ngamuta pesa nge ba parti na nge stansienne muza onions. Lelo moto o sanzenga pa na yo. Bele uzumi makaka tsu. Yo, litrango. Litrango na ke kumisa impoli. Ok, tu vois. Ok, wapi. Tabut. Abi ke na beta na ngai yete. En tout cas, so ba to ba bangote yo va pena charité. Abi ke na beta na ngai yete azongi na yo. Ba mama ba ngo zawa. La tata na mu bana pena se mo. Mfuta kulandia ni konda vo viani wo kaka. Yani bo kaka. Papa. Mono keta zuba mono vo inzubi di vava. Kizeko katikwa kwenda sika mina. Ambe yani ndinga mwana utukidi uno. Bata
Doigt, droite, doigt. Non, non, Tina, écoute, qui est dans salle en Zomboana. Moi, je vais manger. Au salon, on a Nani. Où est la canne Zombo, mais qu'est-ce que Yesu! Zambi! Yana saloni na kunda kio ya rangani. Oh, attends. Na kunda kio de. Zambi na saloni. Yo be. Oh. Na saloni. Na kunda kio ya. Mukina zakilo. Eza nini? Eza nini? Eza nini? Mon frère. Mais bonso banga. C'est là na mon frère. Yo ngai. Mokufa. Yo be. Nani akufa? Nani akufa? Mokufa te. Singa yo nazalia ona kufeli. Ngai yeyo Robert ngai yeyo. Kaskito. Singa yeyo. Balba uswa masasi déjà. Oh, biso tinda bambongo. Wana bato mibi ngai yeyo. Bino nde bomoni ngai bambule ebele ngai moko ya personne nazalia. Soki mituna boko tuna nde ngai. Singa yeyo personne ngai moko nde mo. Kobanga eloko moko te yana onde ngai yeyo na kufa te ngai na za. Oh. Osondima te. Bona yepa na ondenge nini? Na komi ondenge nini? Na yebi ndenge nini ndaku na bino yango? Na yebi yango ndenge nini? Comment maman nani? Hein? Comment maman nani? Maman na biso Marie Jeanne. Yango te. Basanda mama kombo. Maman na biso samba ya kana catholique. Papa na biso Yibut. Basanda papa kombo. Oya ngo Robert. Pana. Tango moni ngai foko kumisa nde Nzambe. Kozaba te akoleni atoki bofe. Bazaba tumoko ya kokumisa nde Nzambe. Nzambe aza munene. Ona seki Kozaba. Bon ngai moyelekela ngai zate po kozaba. Osango pe ndenge panzana ka bato. Biso to evi oza kuna na front. Affrontement na bosaki nango beti massage okufi. Babengi biso awa totinda na mbongo ya kokunda. Epo panzana. Nga momo wana nazalaki na mbongo ya kokunda. Bana, bino bokotinda mbongo ndenge nini? Nga naza moto ya leta. Soki nakufi leta ndia kokunda ngai. Soki mo eloko mo konti nanga bino pe bokorene pe kaka na sima. Bokotinda mbongo ndenge nini? Donc on nous a arnaqué. Hein? Non, les informations moko ya mabe. Nga nazo tango lai, na benga na téléphone. Même pas na bika doki. Tango kaka nga na komi près ya kobima nde omoni na sali moi ba démarche moi muke nde na yo ko découvrir sika papa sali. Maman nda yebisinga eti na za place boye. Ne na ye yao. Da omoni nga na za. Biso no za ba soda bien formation to sali ya kitoko na ba classe bato babundi mingi za biso. Siko mwana kitango nomination esa. Ese kime koti mwa muke bato msu na tiki pe ba osala ka kuna. Nga na zongi apoka esa kaka musala. Kaka nomination esa mi ya nani ya Mbemba nde balongoli biso toza mingi te. Bato ba ki ebele makasi ne to bimi kaka mi balete Kinshasa. Fonction paymatique. Fonction na ngai paymatique. Non sala awa na défense awa yewe nani na Bemba. Bemba pesa maswa na ya kala makasi. Oui, quand on a zalaki wapi, mama wana na zalaki na nani na Katanga na yeko Kindini. Isangani na umera kima mukete Bumba al Ovira
bala moko na ye kopema moke na botemo malembe Goma nasali kaka mwa ba 2 jours moko na Goma Lubumbashi nasali kaka ba 2 semaines na Lubumbashi ndio moni na ye Mona mama tulele yo ya kopela na nga na leli nga lobi ya na ngai uya kopela ya na ngai moni litumba oyo soko za mutu moko banga kansambe nini ya pa ndo kitana nini opesa opesa nga eta nani ba biloko na biso tomela ka moto wana soki bozala whisky mo pesinga soki ko singa na kaso zali na yebi yango mais bon frère continue kana biloko na ba moto ba gene na ba whisky ngai kuna kaka gene ya bololo bango bakabenga ngo bolo mama mama tika bona kuna biso bazoya ngo bolo bocha yango na eloko neti nini tokomela ka neti biloko na bino bamakaya na bino pambana biso tomela makaya mungu eza ko René rouge rouge nde makambo mais bon eloko moko na pesa bato conseil eloko leki nzambe eza bitumbo biso tobundi titi bato bakufi mingi otali mwasi lokola leki na ngai tina oyo eza ndambo ndambo miso bakendo beta monda obeti nzoka ya moto obeta na mbonda paso ndima teke moto oyo amona na ba image wana ndenge ba wande ba osala beti ba rebelle na biso biso moni bino fo bakomisa biso fa dese makasi eza tango eloko ya makasi eza na tino tobundi titi na biso yo beba tosi mo ba blessé rebelle on eza charge ya gouvernement kutala ndenge nini apo tobundi peto beti peto longi soko moni ngai na zongi na kimia eza facilité si omoni ke batinda ngai na Kinshasa na sala na Bemba batali niveau na ngai pe capacité na ngai ndana za mutako umela te pa mama na ko umela tango muke kaka muke ndako lizo zela ngai na kakoko Ismaël. Oui. Tu nous quand on kangi bungu. Faut combien de paquets? 5. 5? Parce que na mikuso. Kokelemba. OK. Konono. Konono pena lembi suki anyanta ba pasi tout mwana akangaki ngango. Liboko ne mabe. Téléphone à pousser. Ah, ok. Vous avez bien? Ah, vous avez mon pépé. Ah, besoin que ça vous n'a pas moi, il va m'embouter. Ah, j'ai un autre, va nyama, banine. Mais, n'est-ce pas qu'on a boffelé? C'est un bon escroc. Ah, qui tout bien. Bon, t'as mal fait bien. Et tout le monde qui 23h. Tout bon délire, non? Tout bon délire. Na kombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo santu amen. Boni siko. Oyindi muke. Pour ani yo mkuti na kisasa. Ba ndeba onyo sono ba savon na bango. Na boyi pe mpakola na baki mikolo pe mpakola te. Soki na ye Kinshasa. Nini suya. Kimbondo. Bakomona. Bino kusala. Bele ba bossa no Bele ba bossa no. Na talaka naza na mboka ndenge na zeboso na Kinshasa. Na je kasimba vision na elona limboka pour finir leki na Kinshasa. Na ipenda ande fana sabu makala. Nani azofinga yo? Na Kinshasa. Nani azofinga leki na nga? Na kinde kuma so ofanda bosaka te fene ya. Na kasi muto. Ote ba bilanga ya na za kuna kendo sala ta mobilanga. Ya na ifana bimata na ba. Ya. Timi okoko sala bilanga. Mais il faut na zona ba responsabilité na ngai. Il faut na sa bilanga na sala makala. Pour makambo avancer.
Yo pata abwete bebe ngatemanga bagunanga. Nanga pende byambe yebekanga kota mikambuma. Yebo na ange, jiko ange na ngai. Bando kite tebo ngato na nibira. Mikambuma ndeni. Yebo mikambuma te. Ayo ngabe ngo bongo. Jiko byamba nyete kai kona. Bila metika ka ba veste. Na robe moko ka. Veste. Nyaka bimoka. Ateka bikamya. 3500 nyos. Tu 3500 bile bongo. Botata bwejo tensa. Ita kodi, ita ngokodi, iti byamba de to kodango. Ja, na madanda. Ja teta tenga. Bajane kikanya ka. Baby. Ateka yo benye pota urupango. Ateka bebe teka. Ah, que bo la nini. Ya lo urupango utikira. Ateka bebe teko. Na makanti na urupango. Wana no waliekta takuwa. Na kutokuta video wewe tena nti. Tete beba kwanga tiba kwanga demu mbaya titi nyawato. Wote kanina. Komeste kaka. Wote kama wote kama mimi. Koko. Yo, papa basi pashote ka. Ndini yo benga pena beda kotage. Ah, teka la peni. Pantalon na chemise. Ayo. Tikloni. Baby ba pantalon ta inu kuneza te. Amune ba veste lo malata itenga mna tekila. Maybe I'm baby teka. Me patele mkonjamboka hata. Kati baby mjani. Na bada wala. Kata tomba ngopena teka bayangaja kitoko. Pantalon mkonjamboka la tena bite so zo mtepezi ikote. Ikote. Wewe ndira. Wama toka na sasa waketra ko finika pe tata mama na bana wewe pantalon ta kwela ndira la pantalon. Kati mdakata. Pantalon ko mo kwa. Makambolo ba bana mbazana sima. Miteli yana te miteli bebe ngacho bakanga. Deno wanga nyokota. Ndeko na bibi topenda kunje nanga. Na yebita badada kunje. Boyo mukonya ngosi elo ikamwela ngai pe okotela ngai. Inga kote ya kukinga. Akinga batu. Okinga yuna akinga te. Ndakenga bataza na kotela yote. Yo mama be bui. Bozi la kaka elolo sana ndako bo kamwanga. Ngalo bana baby. Siko bo mwana siko ke ngamo siko muto pananga sa ke kenga na basiko na basiko baby na tena ndako asiko to tasiko na kenga siko yo susu. Bobo mmoja la hapo wingine na mtima mesika tena na ndao to tasiko kenga susu. Baby penajua ingio penatika da perme. Yango mukolo wana okay dirija lala ke pa baby. Kata Ebe. Tema ngai dirija yo baby. ngabe. So tana la so baby. Te. Dela. Te. Nde ala saba ngunde ngala kuna. Ala saba. Ana. Papa. nakanisi yo mobali na ngai na ntongo ya lelo namona na ngai mibali me mobali lokola yo azali te Jésus. Jésus fidèle, bolingo na yo na motema ekoti nzoto makila pe mikuwa nalingi kozela pembeni na yo po mosika na yo
nsina bamemaki na mosika na yo nasengi pardon mokanda yo komelanga ekomelinga ekitisi motema na ngaye mokanda elobi boyaka nyonso ekoki yozozonga je suis fidèle molimo ya motema nanga papa utayo kende yesu mibali bakanyotsela